La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours. Salut. Heureux de vous avoir nombreux, chers amis téléspectateurs, dans le programme Nabiso Vérité en face. À Wanakati, il y a chaîne Nabiso La Voix du Peuple, chaîne YouTube, et nous signalons dans tout bazar à Kinshasa que beaucoup de Nabiso à Wanakati, il y a couleur télévision Tam Tam d'Afrique. Et si quand Oyo, toza ko évangéliser, toza ko exhorter, toza ko consoler à travers Bandego Oyo Bayaka Nakati à Plateau Nabiso. On se retrouve juste après pour démarrer notre show. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux. Là, Toyebi Kebisonio Soto, Tayi ko passé semaine Mobimba, ti Toko Manamukola Lelo. Comme j'ai toujours la petite ménage européenne Sarabadat, aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2021. La semaine passée, tu Lelo, Toza Bon Kolanda, histoire, il y a Maman Nabiso, Oyayaki Awa, pour nous avouer, Nengi Abota na Mwana Kasi, ya Mobali Nae, pendant que Mobali Azaki na ba voyage dans Zela ya Mai. Et il s'est fait qu'Azoa Kizemi, moi na Botami 10 ans après. Moi na bango na Ratsanda il voulait que relation ezonga et à sali ba démarche na deux côtés, côté à papa, côté à maman. Condition à papa zala qui juste que il faut d'abord moi na maman plutôt à la vérité, il y a eloko yo ebimise na ndara libala zemi oyo mobala azali ko reconnaître. Na temps où il y a ça qui na voyage, moi si zemi ko pousse na déjà bon côté. Et maman Kangaki Moutema, c'est pourquoi ce jour-là, il fallait vraiment bisoto aider maman, parce qu'en deux, c'est le monde a tendé à Roloba. Et bisoto déjà te prévoyait qu'il déjà un moyen pour que au cas où Rolobate, tout les concerner pour que a voulu biso vérité devant Batunios. Et Binos pour moi, les cas qui c'était vraiment insupportable pour un papa wana. Nanga Monabiso. Comme tous les toujours na petit d'arriver sabino ils arrêtent tout lukaka kokena le kambuti na suka. Malheureusement pour nous cette situation est jouée ampleur mususu et jouée dimension mususu. Comme on a déjà na kati ya même famille noko aboti noko na mwana kasi baboti na mwasi moko.
Et moi, on en a les loisirs à 10 ans. En dehors de la caméra, nous essayons d'être toujours en contact avec la famille pour que tout y ait mais nous espérons que dans les jours prochains, nous faire amener Bango Awa, ceux qui pour que tout passe une étape de réconciliation. Parce que naturellement parlant, je pense que faire réconcilier Bango Lissoussou, qui est commis un peu impossible. Parce que pour la maman, elle nous avait dit au début que les Cambo, je ne pense pas que Mouba n'a pas sur qui pour la zone, on y m'a sous na zone, mais na robomba c'est quand on camp. Parce que moi on a un jour, aux arts on a besoin, il y a envoyé et c'est le moment pour nous d'avouer qu'à vérité. Et je pense que dans le moment la vie soit déjà un peu déchargé, et ce qu'il y a gérer les conséquences de les alaka. Et dans le lobby, s'il faut même réconcilier tout le gâteau, s'il faut faire beaucoup de moi Kassina Noko, maman, donc on va voir dans les jours à venir ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, nous sommes encore venus pour que Bissona Bino, Tomé Kampé, traiter situation autour na plateau na Bisso Lelo. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Mboyo, qui nous a contacté parce que respecter qui maloba mouweite et ko boya ko respecter maloba mouwei et memeli bango pasi et memeli ba conséquences ya mabe et bazo qui ne la voit pas ya mabe. Alors il s'est décidé aujourd'hui de venir dans notre émission pour avouer une vérité, avouer un secret oyo babomba na mama nae. Parce que pour nous, Monique, c'est ici au Bakorozwa solution. On se retrouve après pour que tout côté Sandro ensemble, on a pasteur, ensemble, on a pasteur Sonia de aux États-Unis, ensemble, on a bandeko tout à travers le monde, tout le Bakoyeba. Comment on peut résoudre cette situation autour de Merci. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kassavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées. En réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center, pour vous, passer des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center, appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, loko la kakana bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Center. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité, pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Center, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate, na auberge Magana Center, solution ezali. Bandeko, bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que vous commis à Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kassavubu. Ya boye bazui wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Comme émission na biso ezali vérité en face.
comme j'ai toujours l'habitude de le dire que cette émission, objectif premier en anglais, c'est amener Batou à la repentance. Parce que même avant qu'il y ait Yesu, dans la Bible, dans Actes, repentez-vous et puis vous allez baptiser dans le Saint-Esprit. Donc il faut d'abord que se repentir. Il faut d'abord que bimisa oyo soit bi kezaya mabe. Monindaku pona ko chabiloko ya sika esenga ko bimisa biloko ya kala. Il faut bimisa ya kala bo bongisi bo tue peinture bo ranger ande bo biloko ya sika bo rocha. Et sika o salité zali beaucoup jamais o rocha biloko propre parce que eromona nate. Il faut d'abord arranger. Donc place aux alliés de Konanga, si vous savez que vous voulez vraiment connaître les changements dans la vie, il faut poser des décisions. Il faut vraiment passer dans la dimension. Il faut passer dans la dimension. Il faut se débarrasser de la communion. Il faut entraver le chemin. Il faut empêcher les grandes réalisations de la vie. Vérité en face. Les autres ont décidé aujourd'hui. Il y a quoi avouer vérité mon corps pour que Azala dégager, surtout que Bissau africain, tous un peu différent de Bissau occidentaux, c'est-à-dire Bissau tous un année, Bissau tous celle à Makambo, tous déjà la croyance na Bissau oyo, to kolinango, to botaminango et maloba ya mouei, il faut toujours tout ça na ngongele. Bonjour mon frère. Ah bonjour frère, merci. Voilà, na yambio na émission yo ndenge na sola ki na yo avant to banda. Ezaki awa toye isika oyo ezali isika oyo kuti bandeko na bazawa ndeko azaka kato botami tata mo mama moko ndeko ezali o azali pembeni na yo pona kosunga yo ko assister yo ko aider yo kozala na yo wana pembeni nde wana ndeko biso no toye awa toye pona kosunga yo par rapport ya situation za nango toyambi yo toye ba nini memi awa na kati ya émission oyo vérité en face. Merci papa. Donc moto ceux qui a joué zemi à botaka mais ceux qui ont joué likambo tant que zo bomba ils a bien été comprendre ngolelo na comprendre déjà donc papa a boti biso na maman na biso lokola papa azala ki likonzi ya famille azala ki mutu moko mutema malamu na mwa musala asalaki na banque donc asali kolia kosalisa bapasi mikakatano pe esila ika bongo te likonzi ya famille c'est-à-dire ya famille ya botami nango famille na biso famille na yi ba tata mwasi ba papa kulutu tout ça de yem tazaki lokola na mwa bozuni makasi donc tu likambo moko ebimi fala koma po abongisa yango ke koma kimia. OK. Bon tango azalai na babulo na ye asombaki mapango misato. Na mapango misato wana donc na kota bandeko na ye bayebaki te. Bayebaki kaka moko. Bayebaki kaka moko oyo eza na mbinja. Oyo eza na bandali. Or que asombaki mususu na Kingasani. Pe mususu asombi yango na mbinja. Mais ayeba ngote à part nga moko na mama batoto yebaki yango. OK. Mais mutu afandaka pe akobela akokufa tango papa abeli abenga na mama mwa réunion abi nata na mwa likambo yo na mboyo abengi biso abi moto na kokufa nde ata toloba boye pe na kofi mais lupango oyo eza na Kingasani ata na zate wana ya famille nanga. OK. Lupango wana komekate ya famille nanga. Oya bandal fallait bofana. Oya mbinja fallait bocha ba locataire pour se ko sunga bino na mwa makambo mo boy. Bon négliger eloko oyo nga na ebisi bino te. Et pendant ce temps on a dit vivant là ba locataire bazana na mapango nyonso wana. Bino baza kovanda wapi? Biso to bando fande pa na biso. Et pas na bino wapi? Na bandal non to bando fana na bandal. Ah OK na comprendre donc na bova na bandal na mbinza locataire na Kingasani locataire mais famille yebi kaka ke papa za le pont na bandal. OK. Donc kalate papa akufi. Tango papa akufi famille pe ya papa bayebi eloko te.
kalate makambo isili na monika mama abeli ngai bokundi papa tokundi papa donc makambo basula ya famille na bango donc biso toza bana mais famille na famille bazana makambo nous a moi liboso j'espère ngana za mwana liboso OK donc bayebisa olike mama ala loba makambo wana alobite ngapi naza mwana na kaisi ondire mama soki ayebisa orke ayebisa te ayebisa te nini koyebisa sansi nini ndenge papa alobaki ke soki na kufi lupango wana fale zala c'est so mutu akufi après kokunda na ye famille bazalaka réunion atikaki boye ataki neloko boye biloko boye basala nde basalaka na selo bakutime bon bayebisa pe makambo mususu eza ya kobombana mpona makambo ya lupango wana mibale so na comprendre obi do mama abimisa secrétaire ya bombisi abimisi ka doma mpona mama famille babika lupango ya bandali kaka oya bandali ya kingasa nini te ayebisa te ya mbinza pe rien te bosiko ton yo sola ina mama ebisaki mama ni bosola ina mama nini mama abeni ngai abi omoni soki secret ya mapango oyo ebimi baobotola biso tosala nde nini toteka lupango oyo eza na kingasani o voyager okende na kepoto mama asali nini ateki yango achubi yango ntango achubi yango mbongo naomona clarité kaboui donc emona solution te mbongo eke mopepe maloba mowei mbongo donc esali eloko moko te okepe poto mosusu te nakei poto te mama aye kofandisa nga lisusu alobi omoni lupango oyo eza na mbinja fallait tozwa parti moko boye toteka pusi mbongo wana toyeba ndenge nini aosalela yango kaza ovoyage kaka poto pusi tomonike mbongo oyo ezalaki wana esali kutu eloko te ateki or ke camarade na nga toyaka ntina pale or ke ye na mare bakoma boye c'est-à-dire donc bakoma libala or ke mbongo wana mama azosala biloko wana kaka apesaka masa na nga wana bakoma libala naye koyeba bango epesinga kanda masa na ngai mama nini ozosala biloko abuzo baboye ndenge nini ke babien papa atiki etekami batata mwasi kutu bayibi te siko ti masa na nga aliaka mbongo eza réel kutu baleki na nga oyo baza na nsima okoka kutu kofutela bango esu mbongo ya baekole te omona te eloko moko donc ezosalema donc ezosepelisa nga te nde eyepesa nga kanda nga na bisi likambo oyo lokola na découvrir yango boye fale nabenga batata mwasi nayebisa bango pusi suka likambo oyo ezala ngai ata ye aza na makila na biso te me ngai nazwa problème pusi baza bapapa ata baza batata moi bapapa na ngai nakokufa pusi nazalaki na réunion mais nayebisi mpe likambo te c'est que bere eza ya ngai fale nabenga bango natalisa bango ndenge makambo nyonso ndenge nalobi pusi mapango nyonso oyo akingasani balobi te oyo ambinja ndenge moko oyo mbinza ya katikati pe isi etekami déjà siko etikala katikati etikali katikati de botikali na oyo mbinza katikati na oyo bandali bino bovanda oyo bandali wana puisi suka ata na oyo bandali etekami puisi ndenge nga naomona mama makambo azotambola nango namoni ke akoma na ye boye naosepela azobima na camarade na yo camarade na ngai petwa na kutu babilamba na ngai abima nango ata naza te or ke mama masana azoya fali nalamba mwa biloko masana nga me mama akomozala boye nishosho boye ndenge nini or ke akoma na ye oye mutu azolia bambongo papa azolia bambongo nde na ye po atata mwasi nayebisa bango na ye donc bino donc likambo oyo eyebana partout na makambo oyo mama asali esepelisi ngai te sikoyo question nangi natuna yo question eza très important eza que eloko nini esalaki ke yo garder silence papa atiki maloba alobi ke
soki na kufi lupango ki ngasani ezala lupango ya famille ya mbinza ya bino ya banda déjà bovandaka mais eloko nini motiva ki yo obomba secret wana olanda o mama lobi alors que okoke pe otalisa mama lobi te mama to na makambo papa lobi donc ezaka kobanga mama mutaboti ngai mwana nyonso abanga ka mama soki mama lobi okobanga kaka ata ozana kanda na sima mais début ya likambo mama oyebisa yo donc omona ngo kaka eza lungu donc bref mama zoteka mapango bambongo ezokende ka boye ezokende moyeke na ba mama ko découvrir na sima ka betaka na camarade donc camarade no taolia mbongo wana Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que la situation est bien présentée par Nderona Bisso. C'est qu'il s'agit problème héritage. Maman, toloba quelque part le rôle à boescroca famille à papa Lopango. Elles sont derrière nos murs. Il s'agit de nos détentes. On a essayé, il y a aussi l'effort on a Bisso avec Nderona Bisso et il nous a fourni tous les contacts qu'il faut pour que tout le cabango. On va le faire entrer ici parce qu'il faut basala au courant. Il y a un Sarabino toujours bande botalanga que vérité il est le kuta. Soroche bitumba vérité na le kuta ata le kuta betine vérité ma kofiti na 11e round. Boy ba na 12e round vérité au gagner kaka. Toko ça battante na biso plutôt évoluer une émission na biso. Merci. Merci la réalisation pour la participation à Bino, de façon que les lots Nderona Bisso à travers le monde bat à la Bisso. Là, je vois par ça au caméraman assuré Dari Biwantesa, multicolore, on est là avec vous, nos chers téléspectateurs, pour évoluer avec cette émission où nous voulons un peu mettre en lumière makambo nyonso oyo ezoleka na kati ya famille moko oyo toza de même santé mais toza bandeko comme je l'ai toujours dit soki na Bible baolakisa biso Adam na Ève soki toye na bato banimelaka christianisme te so boyata na ba noir okutaki biso tout toza ba noir c'est-à-dire toza na origine moko yena mindelo mona que donc toza ka bandeko. C'est pourquoi nous on s'est décidé na vérité en face que pourquoi pas tout soumara bandeko bazali banda même si baza même famille na bisoté. J'espère que bandeko bokota la biso boyebi déjà ce qui se passe na kati ya émission na biso lelo. Neto prometaki bino que toza na batata monsi na biso mibale awa na plateau na biso. On vous a épargné les étapes où les aramés mis to misana nango pour que to atame malamoko to kota mo na vivre du sujet. Tata monsi Rosa ndenge na otoro le banabino ava bokota awa c'est que mwana na bino mboyo soka nimi ko ya awa ezali pour ezali sanga autosali tout ça là parce qu'il y a cela 6 ans déjà depuis que tozo ça l'émission Oyo vérité en face vous allez ici quand autosuma bandeko bazana ba problème azana likamwa linga loba azana secret mo linga avouer likamwa bomba to permettre à moteur lobango awa detina auto ben sibino mwana bino mboyo azana likamwa linga loba na été sur ko micro maman yonde ko mekape ko relater biso mukie parce que mboya yisi biso mais to yo rapé bino bozo reconnaître très bien azanani mwana mwana yana yo ya kufa pasi pesa la ka pasi vraiment ya kufi atiki biso na bana oya liboso bazami sato ye mwa liboso na baleki ni mibale pesa pasi po yende mutu azalaki nyonso ya biso lelo yayaki kaka boye maladi ya mokie yaya kufi emwala shoke eza motema
mais na simaliwa na ye boza na bino bien relation za bien bien la bana ba baza na epa ya tika kuna na banda baza na mama na bango biso pe toza na banda kuna biso kuna na esika na bino bango pe na esika na bango baza esika na bango biso pe esika na biso mais climat za no bien avant ya kufa bozana na bino pe bien telo te toza bien boza bien na semeki na bino to vanda bien na semeki voilà ce qui toya wa eza ninge totsuko ba eza parce que mboya za na likambo alingi ya asolo na bino na kosenga na bino boyoka ye eza moi passé mais c'est important eza que lelo bo apprendre la vérité mais lelo on a le baka mo ko eza que ba kolo baloba ba sage baloba singa ya famille benda na rekata na raté atali kamongo eza mabendeni mais le fait que eza déjà na kati ya famille tolukaka nini ya sauver yango ya kobatela yango pour que kende toujours pour que famille ezala toujours unie likambo na ngina bisa bino yango wana na peut-être ceux qui ont des caméras au loba avant que to pesa mboyo micro bon neti ye biso to kamwe na ndeto bobengi biso mbango mbango tozoya so za problème biso za batata ai bisa biso to yoka Maman Rose oza li kama obakisa nazali kama obakisa te mwana okola bengi biso to ya to linto yoka yende alobani so li kama. OK, merci beaucoup. Moyo batata mwasi bango yoyo ndenge osingaki biso on a fait de notre nécessaire pour que to réunir bango mibale awa yesa batata mwasi likambo yo bengise bango awa ta mwasi bolimbisa ngai eloko penda nazosenga pa na bino bolimbisa ngai na oyo na bombaki eza neti na pesa ilimo lisisi moko na bike moto tanga zwi zemi ti fala bota kaka mais o nga na bombaki ti na yebota yango na ye na yebisa bino puisse elukelinga ba problème na vie na ngai elukelinga ba problème lokola nazalaki na secret ya likambo yango ti 8 ans yango 8 ans yango kutu ava 8 ans depuis papa kufi depuis papa kufi kutu papa ebisi likambo yango ava kufa donc nazo bomba kaka puisse nakanisaki mama on dirait muto ya malonga alors que eloko te akoma na ba petit moko boye or que ava papa akufa atikela biso secret abengi mama alobi mboyo lokola yo ozalaka miso makasi poza moi liboso en plus donc ndenge nazoyebisa yo lupango oyo eza ya kinga sana oyo batata mwasi na yo papa alobi boy abi soki naza te lupango oyo eza na kinga sana wana batata mwasi na yo sala tu oyebisa bango sala tu donc yango nde mama convaincre nga ti mwana loba ezate mais ezosala nga ka choc oyo eza na mbinja donc ba locataire ba fandi kuna pe toteka pe ndambongi mama na nga oyo mutu te homme animal mama oyo chérie na hotel mama na ngai c'est que yo za mwana pe donc yo tata mwasi limbisanga nano limbisa soki naza mabe mais nalingai te nabenga bino mpo nayebisa bino secret makambo oyo donc talaka mama mwena bimisa secret eza te donc namoni kaka te o bapapa na ngai fale nayebisa nde yango nayebisa mais ntango oyebisi biso mo ose bolie déjà na mama na yo nde sikoyo oyo kobimisa secret mpo mo esi bole etikalika ndambo na ngo oyo kobimisa secret mpo biso toza batata mwasi na yo mpo obanga mama na yo te yo ifo obanga biso batata mpo bomoi na yo eza na maboko na biso ndenge nini denise ozoyo nalobi mwasi wana aza moji sikoyo ntango yo bombaki likama pourquoi oyebisa biso batata mwasi te lelo oyo oyebisa biso likama c'est que yo za mwana mabe oza complice na mama na bino
Les lois ont dit pour mon malheur et Dieu a envoyé au banc. Denis, yo mon Denis pour avoir. Il y a souvent le bal à biso, il va envoyer Tikali. Oui, à Petit Kali. Oh, ya banda les ali. Si quoi banda les ali. Oh, banda les ali. Maman n'a dit que ma part on ose. Maman n'a yo biso na yo contrat ici, to jo jo bino, yo maman que le biso ici que maman va zali. Pourquoi côté que ma part ça on y a on y a biso. Il y a un problème na biso. Il y a un problème na biso, tu as côté que ma part on dengeni. Biso to ta ba semeke na ye, to za ko fa na bien, to za ko lia bien. Na moment où je les camisales, il faut aller aller biso ba semeke na ngai. Tali kam. Mais yo pour quand ka mutema, ali na maman na yo complice, tata to yo ba yote. Benga maman na biso, maman na biso. Et si que y a ça, lukai. Biso to juger les camo. Pour les camo le pesa biso ka. Ko to la ko ya Tikali ya. Maman ta to la, moi na ta moi ma besa. Aso le mo. Mo so ya. Ta moi ti ni lo benga ta moi ti. Po so le mo yo benga ta moi ti. Maman ne doit pas bénéficier. Pour que tu bénéficier l'année. Je me suis bénéficier l'année. Au moins, il faut que tu aies ça moi. Il faut que tu aies bénéficié. Tu as un joke, tu as un bandé. Le bas, tu as moi, c'est. Tu as la dignité, tu as. Mais yo, bombi, pour te qui nous sont, pour les mots, si tu es calé comme mon yo, même c'est secret. Denis, c'est talent. Tu as la macam. Limbi sanganan na kolo bananu mukie naloba mukie soki na ebisaka bino te balingaka te ka ya banda mwana malamu opite nazosiale bino bien pour biso to yeba dossier pour parce que ko za la bonté ndiko na biso moni pa ko na biso to ko monta mo ko na babola na boya ya bala mama na boya ka penza yo mona biso ya ka banda na bino to ya kate mais le lo yo le secret donc la biso sika mama na bina Denis aka tse biso sika mama na bawaza yo mto linga bala mama na moti yo na boya ki na moi so esprit na eza mabe tala degré moi no ndeka to yebi biso lelo bali ali a bénéficier. Papa, biso to dana ko senga mama na bina amona na. Po biso to yebe vérité kwa mama na bina. Yo lo ko lo so liati mo biso to du kwa mama na bina. Aya wa yebe biso ezana ni. Papa. C'est que maman, en tout cas, je vous comprends. Sur mon même la juif silence. C'est que na domi tienne sika na bino, c'est que ba so qui te comprendre. Ba isko kabino lupango. Ba mi yi na mama na mwana yo na kwa mo bo. C'est que la bande alende ya yodi. Bozo makoni ba lo tike so ta moko na biso. Susi na nga keloko bukele biso sika mama na. Mama na mwana na po to yeba vérité ma pa mwana. Bino bo banga ta biso te. Bino bo moni biso bana ba esclave na bino. Oza Mexico na mama na. Bozo bo le ma pa mo teki simana mo ya ko biso tata mo to bisanga. To ko biso na ni. Oza mwana ma be yo. Oza mwana ma Denis ngana ta ko ka pa pesa masaka. Ya vanda. C'est que il faut te comprendre le moment encore. Akure pe robomba tina suka. Papa ko bomba pona ni. Te na lobi boye mama akure pe robomba. Mais si quoi le fait que aïe le ko bimisa vérité. Papa biso to yo adu biso etika mama na bino. Po mbongo bolie na ye. Tangia za ko me po ne za ko boye tekete batata moi tina nga batali. TikTok et to vérifier les camo. Mais yo za ki complice na mama na. Biso to za ko senga mama na. Mais c'est que bon moni ma bindinga na bimisa mo papa moni yango mabe atu ngeli mena lobi na ngai za mwana mabe za mo makame lumeli so za la kile boli na biso olingo ya oyebisa biso ngana za mwana botango na bombi likamuti na bimisi yango c'est que naza na confiance na bino ya wita ya naza na confiance wita ata biza mabe za te mena ebisi bino mabe za te ozofongola miso lokola likambo ya koko na yo c'est que biso attention to lobi ko joyo pour passer que yo oza complice na mama na yo na ndenge yo ya oyebisa biso mapango so koteki bolie mo yo ya oyebisa biso Denis yo to liwa ke mama oyo aza bien ya tike to dossier makao na yo ndeko na mama yo dala mwana ba ngola kama sama la complice na mama na c'est que yebe mtakomisa ndeko na biso bango ole bango te bango na mwana ye na mwana na ko so c'est que le banya côté mbele o moya o yebisa biso na suki misiango o za mwana mabe to boyo na tema moko tata mwasi baboya ka mwana te baboya ka mwana te tata mwasi nazo micha nalembi bino
Tata mwasi yoka nga sine na bensi bino tozo mitia la place na bino tozo mitia bien la place na bino tozo mitia la place na bino que parce que bino lupango pa ya semeki na bino parce que eza maloba oyo ndeko atikaki mais eza oyo ya lobi aza mwana mais ne bosengi mama na ye azala awa en tout cas eza likambo oyo ya kosolola na ndenge ya famille lupango ya bandal ezali katikati ya mbinzi ezali eza teke nyonso ekei au moins ya bandal eza esika bango baza kolala soki ata bokosola en famille bokosola mais toyoka nano efiske mama na ye biso tolukai mama na ye ayebi te ke ayebi makambo azo osala awa te moto bozoluka wana tozane awa ndenge tolobaki biso awa tobandaka likambo ntina suka tokataka te donc tozokotisa ye awa comme ça tosolola toyoka nini oyo alinga aloba tata mwasi on se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que... Maman, si vous... Maman, maître. Maman Mado Malembe. On se retrouve juste. Chers amis téléspectateurs, nous commençons à présenter une fois de plus l'esquisse Nabiso par rapport à des agréments de côté dans le plateau Awa. Comprenez que c'est une situation où ils ont facilité. En tout cas, il nous a fallu du temps. On allait même arrêter cette émission, mais c'est grâce à Pasteur Bienvenu de réussir qu'aux gens qui mis dans le plateau Nabiso, nazungi susu na ngambu ya famille, biso to bengi bino Awa pour tout luka solution. C'est que ça bien à bino, au biso to lingate trouble ezala. Moi na yeko loba vérité, mais biso to nino to yoka bu pesa biso pe tanto yoka na maman. Puis to luka to solo la kaka. En tout cas ne bo ndimi bo kita to yoka na maman oni na ninga yebisa biso. Bonjour maman. Bonjour. Olimbisa biso parce que oui nesika oyo to benisio bala mo bandi ko bundisa en tout cas olimbisa biso pona ngo ezaki volonté na biso te mais makambo salami ndenge mususu toni to na question liboso maman effectivement au TK Tata mwasi kasi fallait to yoka yete maman na ngina tuna question effectivement oteka lupango na bango ki ngasani nateka lupango papa oteka lupango nateka lupango ya mobali na ngai mobali akufi nateki lupango po atiki na bana nde nateka c'est l'explication à moi c'est l'explication moi ndaki lupango na bango lupango ezali ya mobali na ngai ya bango te lupango ya mobali na ngai atiki
na bana tikinga nde na teki yango ya kote lopango sikoyo ndenge esali boye nga namoni na bana nateki lopango ya kingasa nayebisi mwana nga alobi koyebisa batata mwasi te koyebisa batata mwasi te toteka lopango toteki lopango lelo kaka mwana aye akutani na batata mwasi ateki ngai alobi mama ateka lopango oyo papa atindaki topesa bino nga na ye natuni mwana lopango eza ya ngai alobi ke papa alobaki na héritage ke eza lopango fali opesa fali ya mobali alobaki nde mwana atali ndenge papa atinga na bana nayebisi mwana ngabi koyebisa te koyebisa bango te nde omoni sikoyo ndenge esali boye nalobaki mwana lopango oyo toteka te Maman, tata Mwasi. Chers amis, on se retrouve juste après, on se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs. Merci la réalisation. Chers amis téléspectateurs, je pense que c'est par rapport à un conseil pour Sarabisope, Bisoba to salara programme Oyo. Yango ezo sala que des fois, sur le monique et to communal Kamoutina Soukate, dites-vous que c'est un peu difficile pour la Biso, mais on veut vraiment aller jusqu'au bout d'un problème Oyo. Mais pour tout que nous tina Souka, Biso na bino to comprendre que présence il y a tente à un plateau, en tout cas, on ne saura pas terminer cette émission. C'est pourquoi on a préféré yako longola bangonan awa pour que to meko solo la siko na ndenge ya famille na ndenge ya kimia na mama na biso oyo aza accusé na ba acte oyo oteko bo opposé et pas ya mwana na yo ba ko funda ye na likambo basala nazongeli mama de na oteko lo ba mama olimbisa lisusu parce que ko benga yo awa ezaki poto solo la mais ikomi ya bitumba. Mais au moins, pour nous sécuriser, pour nous kimia monique to bimisi ba tata mwasi pour que tout solana yo na kimia. Mama to into yeba nini leki na kati ya mapango oyo mobali no atika pour que lelo ebota bitumba boy. Nazalaki na mobali na ngai, mobali abeli akufi. Tant mobali akufi, abengi mwana oyo ya mobali. Avant kufa bengi to. Avant kufa. Alobi ngai lelo soki na kufi mapang eza misato bozwe ya kingasan bopesi famille oya bandal bino mo bokoti kuna ya mbinza wana boti ya locataire po bapesa mwa mbongo esungaka bino soki lelo na zate soki lelo na zate tango natali boyenga abi mapangu ezaka na ba problème ebele tango mususu bokoyebisa bango tetala lopango yango ba oloba ezaki ebele mapango oyo te komi mwa ba problème na bengi mwana nga habité so to lobite to laksa famille ya papa bisika na bango ekobenda trouble epesa matata mwana pe yokinga mwana yokinga to vandi siko tozonga mke mama mobali alobi soki na kufi pesa mapango lupango moko na ya moko ya kingasani na famille na ngai pourquoi koyoka maloba mobali ayoka atikela kiote yoko loba soki ba yebi kozala belé tu trouves pas que quelque part vous avez une honnêteté na famille mobali na yo tu reconnaître te que sali mabe na likambo que ta la vie na bango so na tali bango je sens que bazo souffrir baza na vie qui to côté peut-être ko pesa bango bon ko fongola bango parce que moi na bisi so que boteka yango mais ezaki mwana kende poto yo tozane na Kishasa yo mbongo sala ngo lokote. Et là, il nous apprend que comme même limbisa maman mais au comité na niveau obimana ba camarade na ye pona bozo tekara mapango mama quelque part mozo se sentir te koza un peu poser un peu responsable ya trouble oyo zo na kati ya famille na maman. Papa nga na monaki mwana oyo aza ennemi ya vie nanga. Mwana botisinga makame belé côté ya famille o mama akomo tambola na camarade nanga. Na ajo na zanango na keno kotambola isu na camarade na ye. Mwana komi na ba camarade mama komi ndumba mama komi kotambola na camarade nanga mwana komi ka balabala mobimana komi menacer ti batata mwasi ba ye
babandi koyebisa nga balobi yo teki lopango oyo ndeko na biso atiki donc moni nde trouble nyonso ekoti nde batata mwasi baye kofunda nga awa nde toye awa po tobongisa likama ngo na batata lopango wana mama ozo reconnaître koteka lupango wana nateka yango sikoyo solution nini awa sikoyo lelo awa lelo solution yebani awa plutôt secret yebani mpona yo sikoyo tokosala yo mokoko ngai ndenge nazali ya lopango eza ya mobali na ngai nga nde nakondima te nazwa lopango ndambo ya mbinza napesa bango bakooblige ngai te mpo eza mosala tosalaki na mobali bon sikoyo lelo nde bamemi ngai awa tosamba mpo na makambo wana naza mama mabe te yo mwana mabe oteki ngai oza mwana nga lisusu te banda lelo kobenga nga mama lisusu te zala na mopanzi no nga mopanzi na ngai mpo oteki ngai deja na miso ya famille ya batata ngai nateki lopango wana ya mobali s'il vous plaît maman toyoka nanu kasi bapasteur toyoka ta conseil ya bapasteur parce que namoni likambo yango tozoyoka na pena malamu mingi te chers amis téléspectateurs toyoka bapasteur toyoka baconseil epuis tozonga juste mwana nga aza mabe mwana yoki koteka mama o mwana ndenge nini Merci Cordon pour la parole. En tout cas, esalinga passe maman ozolo bape munompe osa makasi na teki yango po eza ya mobali nanga. Papa zalaka zoba te po ayebi makambo lupango ndenge ebomaka bato. Ozana na bonzambe te. O l'expérience ko sambelaka na ote po soko osambelaka eloko oyo osala okoki kosala yango ata mokolo moko te. Papa azalaki zoba te lere asombi mapango nayebi ke oyo eza ya famille na nga mpo batungisa bana na nga te na mwasi na ngai te asalaki yango mpo ayebaki mais yo ozwi lupango ya famille ye kutasombi mapango misusu ezalaka kutu mwa lupango moko mais famille asoninga bakabula yango kaka katikati bango mpe bazwa ndambo mais oyo asali mayele na ye asombi misita abi te ke moko opesa famille fali opesa famille lupango na bango mais yo ozwi oteki ozwi pe oyo etikali oteki siko omwana yango mpe kotinda na poto otindi ye pe te ozwi mbongo lie na age na yo yo banobimaka na bajeune garçon po jeune garçon nde asala na kolingaka mbongo fali kuta owela vie ya mwana na yo ke lelo sata na poto yango te yo tiki mwana yango okomi na osala bambiance mpo ani kimutema mabe mama na ngai mpo ani olingi kibonzambe eza yo te osala motema te mpo ozosala ti famille azongala awa na mawa nayoki pasi ni tata mwasi azosilika awa yo ozwi lupango na bango teki yo yebi teke mapango elesaka bato mitu mpe na se mpe motu mpe akufi likomaka mapango mais ti ezosala yango ozoyeba teke yo na papa na bobota bana bango oyo ti eloko oyo batata mwasi na motu baosala so baza bata misala kasi baosala nini bazokangaka mitema na bango parce que yo pe prière eza te ozofungola baporte moko yo moko ozomifungolela baporte mpo otya monoko makasi ke nateki yango na nkopo eza ya mobali na nga mobali azalaki zoba te ti asalaki yango bongo mpo ayebaki mama na ngai ata mama oyo ozotala ngai soki ka oyo ekomeli yo lelo mama oyo asali kotikaka kosala yango te so mowe akufi atiki maloba na ye fo botosa yango maloba mowe batosaka yango mpo ezalaka mabe soki osaleli yango te atiki mapangu na ye soki alobi ke eza ya famille ya bango mpe kutu ntango moto akufi babimisaka biloko nyonso obike biloko mowe atikaki biloko boye atikaki boye mpo yo ozala libre bana mpe bazala libre mais ntango yo kangi obombi biloko ya mobali na yo mais omikangi nde yo moko ti yo kasi osala yango mpo nadonda na yango mais ozoluka nde liwa ekota na libota na yo kosala eloko wana te eloko makambo oyo atiki fo botosa yango bolanda oyo ye alobaki tosala boye mais soki osali kaka oyo eleki na priere oza nango te bosuka ye mama asuki ata ti aotya monoko wana azalaka na mabe makasi mabe masumu eza ye makasi na oyo asali en tout cas epesi nga pasi nakomwa tata mwasi batata mwasi nde baolela boye mama aza na motema te pasolo babi ata soso nga mona lingi na opesa maso mpe na lingi te na opesa te eza pasi kosala bongo te mama na ngai oyo etikali libere bango mpo bazala lese ata ndambo wana etikali wana pesa bango mpo ozala bana yango bazala à l'aise
azala lezi yaya bamama mosusu babela maboma makambo lupango bo yo komona kana odona opesa ya mobali na nga lelo mosusu wana libanda makambo alia mbongo ya biloko ya mowei lelo akomokata bilamba aotambola liboma likwa makambo oyo priere eza te. Merci Cordon. Merci Cordon pour la parole. Maman, biso to yaka a pour to condamner te mais à chaque fois na lobango mais aux a fautif. Et le ko sali o exposer banana yo. O exposer bango parce que aux a motema makasi. Ce qui ezaki ta parcelle moko ça se comprend. Mais trois maman nanga. Eh, motema makasi boy. Trois parcelles. Motema incrédule. Et le groupe babi pesa batu et puis famille na ye mowe yaza ko insister pesa bango moko ato pesa bango moko ngo perdre le côté ngana ibi mapango na mbinza wa za cher mapango za cher so otikala bi balana otikala nango ozaka na avantage okoko sala bongo te maman pourquoi sali yango o exposer bana na yo ba famille za ba coutume ba famille za ba makambo ebele maman na ngai hein. Ote m'incrédule makasi ndenge na ti oketeka ya baninga ezala raté osali mabe makasi en plus de cela mboyo mboya oza grand garçon oza moi mukete maman o conduire yo ne erreur o kendeka ne erreur à maman hein oza mbuntu quand même oza mukolo o ko expliquer maman te ta maman oloba non to sala boy poto sala boy yo ko zongisa maman te o talisa maman mais o meki no ko zongisa maman impesima maman papa loba boy au faire comprendre maman to père de l'autre côté to tika na biloko mi balé et puis biloko comme ça voiture té et ça ma pango tonton poni beaucoup mi tina niveau pourquoi papa na ngai en plus de cela we ba ikeba o sa no makambo poto yo mo ko kelete na ndimite ndo vandalo excusenga na ndimite ndo vandana ozata na passeport na ndimite pona nde na moneli nde bo lobby na ndimite ozata na passeport yo za grand garçon ozo mbongo na yo osali makambu ya yo moko tande bo père de mbongo en plus de cela maman kelinga garçon o ezake camarade na yo maman oche mwana wapi maman na ngai poni bo fingisa biso ba mama boye bo fingisa biso ba mama bo tiko sala boye maman jeune garçon moins de 30 ans 35 ans so ya vers yo aza ko viser loko moko boye ya pambate ayebi ke oza intérêt moko boye neti nga na vandika boye garçon mo 25 ans 28 à 30 ans yaka approchenga a viser loko moko boye po azoe loko moko boye tala ndenge asakali na foyer na yo oza ke ba no ta moko ta bimba ko so misatu baza mama nanga pona nini tina niveau yo ezaka bo nzambe ezate ou soit eza sorcellerie moko boye koti tie memo na niveau oyo mama mapa misatu donc otikali na micho otikali na moko na ndambo mama pesa batamwa sinda mwana etikali pesa bango po o épargner banana yo skende solo na bango lokwa pasteur pas zali to solo après o luko pesa bango kitisa motema vraiment o libérer bango etikali po o protéger banana yo o exposer banana ote mama ba mapango eza ba réalité ebele ba tu balala ko ba mapango siko garçon na leni mbonga keka aboy mbongo ezake yo moko osata ba faire otikali ka boy siko ota motema un jour na niveau okendele un jour oteka pe ya bandal batata mwasi baza raison bana raison silika solo na ba maman oluka ndenge o etikali wana o libérer bango c'est un peu ça merci. Merci Cordon pour la parole. Mbote na balandi avec en face. Mbote na pasteur Sony. Et ça a vraiment passé pour na makambo oyo to tikoyoka to landi longo na bino. Je pense que ata yo pe place ozali ozala toli okoki kopesa. Ozana proposition yo poko kopesa. Nalina te abandeko basi. Ceux qui ont na famille oyo bazo respecter yo, il faut qu'on se respecte. Mama oyo akotaki libota moko ya malamu ya bato batondi sami na respect.
ndeko na bango akufi bayebi katika lopango moko batiango miso te batiki lovanda na bana na yo batio à l'aise mutu moko takipaka yo mutu moko taya kosenga omungwa to mutu moko taya kosenga fufu na pasi na bango na kolera na bango na susi ya ndeko na bango azalaki moko ya mutuya mpo na bango bavanda na bango kimia tokoki kozwa bana na ndeko na biso totya bango mal à l'aise te ntango ozokutana libota ndenge wana il faut toujours kose respecter mutu ntango asumbaka biloko na ye asumbela yango bana na ye mama ata mobali atika yo na biloko wana eza ya yo te eza ya bana ata yo mpo osomba biloko wana eza ya yo te eza ya bana. Tout ce qu'on fait c'est pour préparer ce n'est que relève ya bana na biso pour lobi bazala batu malamu. Et quand il décide que oteka na décision personnelle oteka avec quel soubassement yango moni kazoteka ngo azo utiliser mwana elboso parce que ce n'est que c'est lui qui a le droit de vendre. Maman na ye moko boya koteka te oteka ngo na droit nini yo za nango ke oteka lupango en sachant que azape na mayele mabe akote sima ya mwana pozo makasi ya koteka. Du fait que l'enfant a mis sa signature, c'est-à-dire cette vente est devenue valable. Si c'était maman yemoko mutuana peut-être alinga perdre le lupango na ye parce qu'il n'a aucun droit de vendre cette parcelle. Bandeko ozo sala eloko yeba conséquence ekoya lobi. D'abord c'est l'homme coutume na biso so batiki le sika ke vana na bana na yo mukolo kolinga mubali mususu babimisi yo. Parce que so limba mususu comment ko vana biloko yande ko na biso. Comment ko vana biloko bana. À ce moment oza sima bana tête kende pa mubali yo so lingi. Mama omande oza wana. Oza mama na droit na lupango wana ozate parce que oso lingi. Bimana ndako kende pa mobali na yo tikela bana wana ba vivre tikela batata mwasi ba gérer bana na bango parce que tu es incompétente ya ko gérer foyer na yo. Qu'est-ce que tu transmets aux enfants? Matilité wana oza nango te et oteki qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Oteki eloko te mais surtout talokani totalopo ebele ya mapango oteki lupango oteki demi eloko mo veut pouvait que vous dites bon wana les biens mal acquis ne profitent à rien. Amo ba mapango ba oyi batikaka bele même mutu moko atosala na commerce kende liboso azati. Mama conseil na nga ntake musaya na nzambe bimana ndako wana kende pa likangu na wana okeko fa osozi pe par na yo kende na yo tika bana bavanda basi bakoli pe bamususu na université bebe azate minere pe azate bako gérer le pango na bango bako futa le pango tata mwasi na bango tikela bango parce que na aucun droit encore ya ko rester ici kawana parce que so lingi ozaja na mobali nao ok ko sala vie na bino tika bana wana kimia mon frère mama tabotio so akotso na nzela mabeba boyaka zelo zo mangao iza libulu tala ndengele lo ndenge zo souffrir ba promesse yo sa pesa ki apesoni abano profiter ka yo cha signature ya vivre signature non des qui important yo ndo za na droit koteka yete na bato pe basomba lupango bana bango so bache ba signature te yo po sombi bana pe ba majeur ba minerte to le bebele te si ma caméra mais ya kotali saka mama ke eloko sali eza soni ya yo opesi bana na soni opesi na moyi yango pe soni na confiance nyo so apesa ki yo elo abiser na confiance na ye tika lupango wana bimakende. C'est ça la solution. Bana wana bako benga batata mwasi na bango bako zo aswe na bango tikela bango toko condamner basi ote parce que so talikati na bango mutu moko za une intention mabete 8 ans passés baki pakate so bakuta na bana basololi tout ça boza bien boza basuki wana zonga de sima wana
makambo ezosalema atake dans la batata mwasi babotola bana mapango babengani mpe bino bateki yango bosala bango mpe eloko te babumi mpe bino balie bino mpe okufi mpe oke me okutana bato ya boboto ya bato ya bolingo me ozosala bango mabe non mama tozala quand même bato osozi par na yo dégage tikela mpe babana bavivre vie na bango à l'aise bamosusu mpe incapable ya kofutela mpe bana classe oteki mapango bana bazotanga classe te mpo baévolue moye olingi bana baévolue te oprépare lobi na yo kozala ndenge nini parce que ozosala mpe na mbongo eloko te mokolo yo okosila bana wana bakookipe yo te kanisa mpe bana. Merci beaucoup kolo apambola biso. Merci beaucoup Chiluizi na parole au Pessingai na lisolo ya pasipe ya mawa komona bat bazo comprendre te vie na ba réalité nango sali pasi mingi vraiment na ngonga oyo mikolo oyo tozali na ba période oyo soki mama azo comprendre réalité te ya vie nde makambo ezo kendele eza pasi mingi. Mama mado nako te ya yo muke na koyebisa yo boye na vie moto babengi mama a protégeaka mama asangisaka mama salaka ete bomoko eumelaka kati na bato mama yebi koma kokima makambo mama yebi koma kopesa solution nesika oyo makambo ezotambola malamu te mais mama mado o décevoir nga makasi o pesinga pasi pe mawa makamba bolingo na yo natali yango pa beaucoup plus wana etalio ndenge zaki posa na yo kolinga ko kita plus bas na bana mike pour ça l'aventure oise epesi lelo pasi na mitema na batu mais nangina lo beaucoup plus par rapport ya héritage omoni héritage mama même na Bible ezo reconnaître yango na vie to sala ka ba aventure tout se paye ici bas nyonso to sala ke futa mangana se litomba moko te surtout ne loko babengi testament basala kanango masekite mobali noti asala ki testament yeba ki kabota mina famille mobali noti asala ki testament yebi ke yoza mwana zali nda asala ki testament tu ne peux pas t'hasarder ya kosala ba aventure na testament umtatiki mama sur 3 parcelles papa lobi bono bozwa mibale moko bo pesa famille na ye vraiment est-ce que bozaki batu ya kosala ba aventure osali na kotala mboyo te mboyo azalaki sous influence na yo azaki influencé na makanarise na yo ya satan ozalaki nango mama kotinda mwana na poto eza mabete mais tolobaki eloko moko ke poto eza paradis te eloko nini ezanga yo na mayele na yo boteki pe lupango moko bo créer sous sa revenu pe bokomi ko vivre bien même poto ngo koko ya po yo zongi il faut ko élargir makanisi parce que tango teki lupango muto aye na poto ayemba moko ko zoate oyo zokanisa wana akozwa lisusu temps akozwa lisusu parfois ba année pour muto s'habituer mais soko teki lupango sali ba activité c'est pas si mauvais ko pesa bandeko famille lupango moko ata ya kingasani mama mado tina niveau oyo azo peso pasteur conseil lokola pasteur omoni eloko sali o exposer mwana o se exposer yo moko et puis okotisi makambo oyo etikala kozala te na famille na bino famille baza mutema malamu yo kasi ti basiliki babimi wana makanisi nini baza nango makaneli nini bakomi nango to salaka erreur na vite ne loko babengi héritage azande kona bango même na loi ya l'état ils ont reconnaître ngo loi ya l'état mobeko ya l'état ils ont reconnaître ngo bazo mériter les leçons qui ezaki lupango moko boteki yo kozana part mwana ozana part bango pe bozana part mais atiki mapango misato mama to vanda ka peto rezonaka même na famille na yo mutako conseiller azalaki te même ye mobali yango zwaki na yebite alandaki opona mbongo akwa peso ata conseil te o exposer mboyo siko na minicho yo mboyo asala nini conseil ngana kopesa yo pona ko conclure parce que likambo na yo na yebite soki to ko loba nini to ko kende comment mais conseil na kopesa za boy oye tikali pesa bango pour protéger ton fils et pour te protéger yo za na famille mususu mais mwana za mwana na bango azama kila na bango
na bo moto boy bako sala ba déclaration pe salemi parce que ba yebi ki bana complicité na yo. Il faut ko ba ko protéger, il faut ko ba ko épargner. Lupangu mama mabele basala kanango mabe ba jeter. Moni bozala ka bosali likambo si mokimi pa ba pasteur makambo zo simbate. Obandi likambo tuni conseil ba pasteur te. Otuni conseil ba mikolo to ba ko peso conseil. Osali makambo na ndenge na yo lobi tango ko perkite ozongi makambo zo simbate. Na vie soki olingoza la bien abatu. Yeba ko respecter contrat. Yeba ko zongi se loko ya mutu ne siko zwaki. Yeba ko restituer mutu nyongo na ye. Yeba ko respecter ba limite na yo. Yeba ko tambola na o ezali ya yo ya bato ko simbate. Ya bato ko simbate. Bible zoloba mutu ayibi un coudé. Ya limite ya moninga ala ke la mamabe et puis akozala frapper na malédiction. Bongo yo mutu yibi parcelle mobimba. Okozala comment? Parce que yibi parcelle na bango. Na minute osko choix te. Il faut pesa bango oyo yo chaki mutema. Et puis ozongo teka aproti mama toza la batuko, toza la batu mama. Vanda na no réfléchir. Vanda na mti ovandi wanata yo moko. Mama vanda na réfléchir. Vanda na réfléchir. Ozucha mwana wapi. Et puis ozoteka teke potinda mwana poto. Non. Mboyo, je te félicite au fungoli mayele, au fungoli makanisi. Mais je te dirais une chose, Mboyo. Dans la vie, conseil nyon stouté bazwakango. Même babocho baboti biso. Eza ba conseil msupe basala berer. Basala kape berer. Après sur conseil eza ya bien. Et boti mbuma mususu et cotisio na zamba. C'est pourquoi moi na nzambe ceux qui a eu conseil à mutu a consulté kape nzambe. Pour Bible lobby, malheur aux enfants rebelles car ils prennent des résolutions, ça me consulte moi dit. Les faits aux sala le kambo consulter nzambe te bêtises za la kakaka. Tala niveau to komi. Mama mado, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Ozomilu que la problème. Après lobby okima, nzambe tala likambunanga, nzambe sala buité, nzambe à côté la kaba, nzambe lobby abunde la kaba innocent, mais yoza innocente te. Mbongo wangope, oteka kiteke, mbongo kwei, mais osali nango buzoba. Mabe mibale, osali nango buzoba. Tala niveau okitisi mwana na yo, tala niveau mikitisi, et puis tala niveau ou exposer mwana no sur le plan spirituel, na niveau ya famille na bango. Maman boyo. Zala mama, ce qui est là, quand salima qui na famille na yo, na comportement oya yo, onga salani. Parce que avant sala likambo, tozonga kape, tomitali pe, que likambo ngana zo sala, ce qui ba salingango, likambo ngana zo sala, ce qui est comme lingai, ou bien ce qui est comme na famille na ngai. Parce que tozwaka souvent esprit ya kobenda makambo, égoïsme, ya kosala likambo na ngambo ya yo, mais ngambo ya batu mususu tali yango ti. Te to sala ka makambo, avant d'agir, il faut réfléchir. Et comment réfléchir? Il faut penser aussi aux autres, au bazaba email okola yo. Ngai na kosenga na yo. Ndenge batata mwasi babimi. Ba garde bazo retenir bango, mais je te dirai une chose. Mikitisa senga pardon na oyo sali. Boma moto eza kopesa bango livré parcellaire na mapango mibale nitikali bango bazwa moko mwana tikala na moko oyo tekaki ya yo yango wana c'est fini kochali susu motema te na oya mwana tikali mwana akozwa décision sur oya ye ndenga linkosala asali me batata mwasi pesa bango yo lokolo tekaki déjà wana ya yo yango wana mbongo no si olie problème ezate pona koluka ko protéger mwana pona koluka ko protéger vie ya yo moko pe pona koluka ça qui na problème oyo donne la parcelle qui reste auprès ya batante ya mbana na yo ngana ko pe so conseil bongo soki osali yango te lobi oluka ba pasteur lobi oluka banganga lobi oluka boye ekozala trop tard parce que même Bible les reconnaître les cambo héritage même l'état azobetelango c'était ce qui ba funda yo ba fundio boko samba et puis okufuta ebele il est temps au bon moment parce que quand da batata mwasi bazanango yebango c'est toute la famille bako s'enflammer pour na likambo oyo il est temps au sauver vie na yo au sauver vie ya mwana na yo no kite bako ya ko arracher na oyo ya mwana na o msusu olingo teka wana donc il est temps au restituer ba livrer parcellaire moko et pas ya batata mwasi oyo teki ya yo ngana ko peso conseil lokola bongo na suki wana soko zana matoi sala ona ebisio soko to cité Nzambe yemo kwa yebi. Nzamba pambola biso. Merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs. Je pense que
Donc, tu peux passer dans bino moment où, depuis le début de cette émission jusqu'à présent, vous êtes scotché et vous êtes en train de partager cette émission. Vous cliquez sur j'aime dans bino et puis vous cliquez sur commentaire. Ça, c'est l'unique façon de soutenir œuvre au vérité en face. Où ils ont reçu un belé dans les sanga ou tout ça là. Nous disons merci à pasteur Sony pour la continuité à Moussala naïe étant que conseiller la vérité en face. Malgré que vous avez Moussika aux États-Unis, mais vous êtes toujours présent pour soutenir cette œuvre que nous avons commencé ensemble. Chers amis téléspectateurs, je pense que pour cette situation, Bissona Bino te comprendre que on ne peut pas dire que de trouver solution psycho. C'est qu'on a voulu écouter la maman et on sent que maman Limbisanga et que c'était une erreur parce que je sens que bon en OP les biens mal acquis on n'en profite jamais. On n'en profite jamais donc les lots. Je suis convaincu que ceux qui frères na biso père c'est parce que azo s'est retrouvé. On n'en profite jamais na ba bien mal acquis. Mais biso to tikala on a ba pasteur to mekape ko solo là. To lokato yeba quelle solution nous pouvons apporter na famille parce que ningi mwana lobi ningi ndeko na mobala lobi pour lelo dites-vous que même sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent en ce moment où ils ont un penza qui est bas solo la bien. Sinon, il y a vraiment néfaste pour nos frères na bisona banderoni mususu bazanvi na maman et moravandi awa. Vous allez essayer un peu de parler avec maman pour que tout le gâteau y ait quelle solution tout ça là. Alors que le pas mon âme yambinze ezali et puis banda les ali solution ni to trouver pour na batante. Parce que Koyoka qui le pas été gamaki, je pense pas que te faire comprendre bon na maloba. Sinon je dis merci na bande retour aujourd'hui en retard la programme na biso lelo, merci na équipe technique au ba assister biso et puis merci na équipe na biso à conseil au vous aura toujours permanent pour na kosunga bande ko ba retard la biso. Retrouvez-nous tous les dimanches à 13h sur Couleur Télévision et les lundis à 21h30 et puis les vendredis à 8h30 dans Couleur Télévision. Et anytime na YouTube, c'est-à-dire sur dans la besoin de la émission où à tout moment attaquer katana qui pour des fois ba bingi ya gishasa bazo benga na attaquer épisode wana tozangi na couranté okoke na YouTube obetika vérité en face omona ngo yobima otala ngo nengo li parce que kuna ba épisode des belé comme je viens de le dire ça fait depuis 2015 que nous avons démarré cette émission donc pour ba épisode déjà vraiment belé pour na rédifier bino pour na roter bino na makambo mingi tokutana na sinon tout le monde année prochainement dans la différentes choses ambitieuses. Merci, bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi d'acide hyaluronique. Tous les ici gel douche. Tous les grand format, petit format, ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous les ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en eau. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système ya papa, et puis ils ont agrandi en eau. Tous na Diazostimule,
oyo ezali produit na biso ezotraite différentes formes ya impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basi ezotraite frigidité, eza sous forme ya comprimé. Tout ça, la zinguinalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade ya PC, mycose, c'est la canamapola, il y a mibali surtout, azola ta sapatu, maladie loto, méamycine crème azo traité en eau. Tout ça allium, allium y azo traité toute forme, il y a hypertension, azo normaliser tension na yo, ceux qui tension est mataga, a quitté si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir à aïe. Tout ça, la menga, c'est un produit anti-anémique. Bateau connaître problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifiant, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où et ça mis à partir de l'anxiété et à bon Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino tozana maladi musu auto traiter apé auto sala to benga préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to gosa une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota tozana kisi oyo pesa rapé bato bazolo ko bota voilà to traitera en couple et contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.